banzambe nyonso bosisa kosambela bible na maboko mpe lokuta na monoko botika te mwana yo bizeti na yeleki ongola motema bakwiti na yeleki ministre ngari kosambela na yo papa okosakane bato songi na yo mabe ekomi mekindoki kimobanga na yo mabe o balobela kanga na jaki tembe ambakazati fidel pongo kola mabanga moto na moto netwale na ye boni bokomi koluka koteka moto na ngai boni bokomi koluka kosakana na kombo na ngai Christian Banku ika fidel pongo asala na ye banzambe nyonso bosisa kosambela bible na maboko mpe lokuta na moloko botika te mwana yo bizeti na yeleki ongola motema bakwiti na yeleki ministre ngari kosambela na yo papa okosakane bato songi na yo mabe ekomi mekindoki alo batata bamama bandeko napesi bato nyonso mboto bakolanda life ya lelo ngai kombo nanga Clarisse Akwalabi Banata life oyo ya lelo napesi bandeko oyo balandaka na WhatsApp oyo balandaka na Facebook napesi bino mboto dignité ya moto dignité ya moto basakanaka nango te dignité ya moto basakanaka nango te mpona nini nazoloba ndenge wana nazoloba dignité ya moto basakanaka nango te parce que kaka toujours awa tokomi sikoyo kotalisa sikoyo nde makambo nini elekanaka na bato oyo basalaka bavideo ou bien basalaka baanalyse politique parce que soki yo osalaka bavideo te yo kocomprendre te makambo nini elekanaka na sese mafia nini elekanaka na kati ya bato mingi bakota na kati ya ba Facebook après bakima bapakata parce que avant nani yo kota na Facebook il faut yo yokola pe Facebook ezali nini il faut yo yokola okenda l'école ya Facebook ezali nini botala ba video nyonso tu onga na sala na YouTube ba video na nga nyonso onga na sala na YouTube ezali na kati ya ordinateur nanga ezali na kati ya ordinateur nanga ezali pe na kati ya livre onatia yango pe na kati ya livre oyo ba video nyonso nga na salaka na documenter ke biloko nyonso nga na salaka donc na yebi eloko nini nga na lobaka na yebi pona nini nazo sala ba video na yebi donc nyonso ezali na kati ya livre oyo maintenant botala mafia oyo elekana na kati ya internet na banani na ba vampire parce que soki yo expliquer batu makambo te batu bakososola te soki nga na expliquer batu makambo ndenge nini yango ezolekana te batu bakososola te parce que lokuta ezali mingi lokuta penza lokuta parce que dignité ya moto basakana nango te e nazotanga ndenge nini Bob Baka alobaka boy alobi la première personne doit être ta personne. Donc, motali bosso et sengeli ezala yomoko. Ne crains donc personne pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Donc, au bang eloko mokote, ko banga moto mokote, pone simba. Pona li loba wane simba oh que motali bosso ezali na yo. Et ko banga eloko mokote. Angana ngana kamoka batu mususu ezali na bato bazwi
ba vidéo na bango bazwi ba vidéo na bango bazo sasa bango na ba vidéo bazo bebisa image na bango na ba vidéo mais bango bavani ni non il faut qu'on répondre parce que ezali image na yo moto bazo bebisa yo koki koloba te que te ngana koloba te il faut loba et Clarisse à quoi la à ko répondre parce que moto akoya ko intimider moto akoya ko intimider ko manipuler moto wa azalité parce que ça na manipulation y a ba pervers narcissique y a ba vampire na kati internet ezali mais parce que batikelaki bango le temps batikelaki bato wana le temps banyokola bango mais ngate biso nyonso na kati ya planète terre awa ezali mwasi moto abota biso ezali te ke eza mobali nde atie zemi mais mwasi nde moto aboti donc biso nyonso tozalaki babebe et biso nyonso tosali parcours oyo tozosala oyo donc moto akoyaka te ke non oyebi ezali na bana mingi bamanipule ke bamama na bango awa nakoti na kati ya enseignement ezali na bana mingi oyo bamanipule ke bamama na bango e bamama na bango batikaka bamanipule bango na bana na bango ezali erreur oyo bino bokotika bana na bino bamanipule bino ezali erreur ezali vraie erreur oyo bosalaka oyo botikaka bana na bino bamanipule bino awa nga nalobaka makambo bavampire natikala kotanga kombo ya Jim Kayi te mais Jim Kayi ye moko akoti sikoyo na kati ya makambo yango akoti sikoyo na kati ya makambo yango ye moko Jim Kayi Jim ngai kombo na nga Clarisse Akwala nga kombo na nga Jim Kayi te maintenant bokomona tango bango bazoloba que bango bazali la jeunesse non la jeunesse ezali bano bino boboti wana la jeunesse bino bokomi déjà bampaka ndenge bozali wana tango bino bofungolaka minoko na bino mpona kosasa bato na kati ya internet wana bino bozalaka bajeune te parce que d'abord elingi oloba nini kozala jeune ezali ke bapesi yo monopole ya kofinga bato bapesi yo monopole ya kokoselaka bato makambo bapesi yo monopole ya kobloke bavideo ya bato e bapesi yo monopole ya koya koloba ke ngai na kofongola bavideo na yo non erreur eza na place wana e tozovanda na kati ya Congo te tozovanda na kati ya Europe e na kati ya Europe à partir ya 18 ans moto asa akomi déjà mokolo donc bokokosa bato te boboti bana boso boboti babana bozali parents déjà babana donc un coup bokozala te ke bino boza ba jeune un coup bokofinga bato parce que bozala jeune elingi oloba te ke ofingaka bato c'est ça e nga nazoloba wa mpona bavideo ya Clarisse Akwala ntango nga nakota na kati ya internet mpona kosalaka baanalyse politique na ngai nabengaka moto te e nasignaka contrat na moto te il faut ezala clair e na bavideo na nga toujours na fixe ke moto nga nazoloba likambo nalobi likambo yango e maintenant tala sikoyo na esprit nini nga nasalaka bavideo nga nasalaka bavideo na nga na esprit ya koéclaircir bato makambo nga nasalaka bavideo na esprit ya kotia moto motema mabe na kati na ye te non nga nasalaka bavideo na nga na sens ya koéclaircir bato makambo baanalyse na ngai kopermettre yo o comprendre makambo mosusu oyo ezolekana c'est ça wana Clarisse Akwala donc soki yo ozali na baconflit na yo na Idover Mwani e soki Idover Mwani azali na matata na ye na mwasi na ye bino bokozwa bavideo ya Clarisse Akwala te mpona boya koexpose yango mpona Idover Mwani non parce que makambo ya privé ya Idover Mwani etali Clarisse Akwala te c'est ça
engana monaki Edim Kayi na tango idobe amwani azaka na ba problème na mwasi na ye bazwaka ba video nanga atiaka ngo kuna nako tala nako sosola na esprit nini bango bazolo bango Edim Kayi yo lobe ozali journaliste mais bakamata yo so mwana déjà France 24 ko jwa biloko TV5 so katuna yo so mwana Christian Dior ako jwa biloko ya Yves Saint Laurent non donc yo ko ya ko jwa biloko Clarisse Akwala te parce que yo zo rouler en beba parce que yeba loi ya journalisme te ngam da tila ki oke da kofongola Edim Kayi wo show wana te ezalinga te donc ba video nanga za binote ngana cible que binote na yebi binote Clarisse Akwala cible na ye ezali binote mais bino moto bozo kota na kati makamba Clarisse Akwala lokola bino moto bozo kota na kati makamba Clarisse Akwala maintenant to kena ndenge bino bolingi parce que moto akobanga moto azate moto akomanipuler moto azate lokola bino bo mesana déjà lokola ba fai monama ba mesana ko manipuler ba parents na bango e ba kanisi ko bango ba ko manipuler ba tumususu non na Clarisse Akwala te Clarisse Akwala bandaka toujours ko laksa bino ba koko na ye o ba koko ya Clarisse Akwala oyo ba koko ya Clarisse Akwala o ba koko o identité ya Clarisse Akwala maintenant ce qui Clarisse Akwala parce que bino boyebi art te bino boyebi culture te bino boyebi musique te boyebi yango te eloko bino boyebi jalousie e boyebi ko tekisa bato la haine awa ngana zoloba na Edim Kayi na fai monama boyebi ko tekisa bato la haine kimotema likunda kimotema mabe ki jalousie ni yango bino boyebi ko tekisa bato ni yango bino boyebi ko tekisa bato et maintenant soki Clarisse Akwala azali folle pona nini bino ke fai monama pona nini okenda ko yiba ba photo ya moto azali folle donc yo moto azali fou puisque oyebi déjà que Clarisse Akwala azalaka folle maintenant okenda kosala nini nekola page na ye oyo ko yiba ba photo na ye donc fou ezali yo nani fai monama maintenant naleka siko na Edim Kayi Edim Kayi nani ayebisaki okenda kozwa video ya Clarisse Akwala nani apesaki yo permission nani apesaki yo permission est-ce que Clarisse Akwala abengaki yo alobi ko fongola ba video na ye yo ye ko contacter Clarisse Akwala pona ongala ko fongola ba video na yo mais yo sala na YouTube te est-ce que yo sala na YouTube est-ce que Clarisse Akwala yebite que ezali nde na YouTube ba bloquer ba video ya Clarisse Akwala donc so Clarisse Akwala alingi ba video na ye ba fongola ko koma na YouTube ok de pas Edim Kayi te wana mafia ba benga kango parce que yo sala na YouTube te yo Edim Kayi yo sala na YouTube te mais boni yo ko fongola biloko nanga o eza na YouTube ba benga kango mafia escroquerie et nazana contrat na binote angwana nazo yebisa na mokili mobimba kona kati internet awa ezala bato ba yebi internet te mais ezali na bato bazala kati escroquerie na kati ya mafia e bango bakanisi ko bakosala ki mafia na bango na bato nyonso tu te basalaka ki mafia na bato nyonso te ndenge bino manipuler ka ba parents na bino lokola mususu nani Jean Hervé Bantimba ngana biso no toza ba camarade te ozo yoka nga vrai bien Jean Hervé Bantimba alias Pamphile Okonja alias vieux bougie de sap manipuler ba esclave na yo oyo mesala ko manipuler ozana ba esclave na yo oyo manipulaka moko ya ko manipuler Clarisse Akwala te biso no toza ba camarade te et to kotikala ka jamais ko za ba camarade yo li passa lokuta e bokomi na tango o bino bozo lia ba parents na bino bokomi na tango oyo bokomi kolia ba parents na bino parce que ba bota bino déjà na likundu na bondoki eyo ngoyo sikoyo boye na banda ko ganga depuis mois de mars e ngoyo sikoyo bimi na polele bimi na pasi bobimi na polele bobimi na poisa
bino moko likundu soki Clarisse Akwala sa alobi que na kati ya Congo ezali na République du Congo te. Est-ce que bato bazo bunde la République du Congo Clarisse Akwala kolanda bango lisusu? Non. Donc soki déjà na lobaka que na Congo batikala ko sala la République du Congo te, c'est que bino nyonso na bale bozalité na kati ya bongo na nga bozalité. Donc biso na bino tozali na kati ya maloba moko te, tozali na kati ya énergie moko te. Clarisse Akwala asalaka makambo ya culture art. Mais bino bosalaka boza ba complexé oyo bosalaka makambo ya nini ya la haine, ya jalousie, ya escroquerie, ya mafia na kati internet. Bosalaka na sorcellerie, parce que ba vidéo tout na ko citer bino ba vidéo. Yo fai monama. Yo moto kenda na mwasi ba bengi Gertrude Malalu. Oyo Gertrude Malalu akeo logola bilamba na miso bato. Yo zalaki wana. Ezali wana na Braza Paris Info. Bino nyonso bo kenda film ngo ezali wana na Braza Paris Info. Boko mwana Gertrude Malalu azo laksa molumbu na ye. Moto asibi micro ezali fai bodama. Wana eko se passe na décembre 2019. Et na sima wana sikoyo. Na sima bino bosalaki rituel wana. Bato boni ya Gertrude Malalu bakufi. Na sima wana. Bato boni ya Gertrude Malalu bakufi. Yo fai monama. Ok, kuna na epa ya Donald le 6 mai, ok koloba ndenge nini yo moko bomi parrain na yo moko kokoloba vidéo ezali. Maintenant yo zo loba que folle ya Allemagne ezali Clarisse Akwala ou bien ezali yo moto ezali assassin et yo moto accompagner mwasi akenda kolongola bilamba ngwana ngana lobi que kamata mama na yo kamata basi na yo kenda ba longola bilamba na miso bato. Maintenant bato batala siko nana zali boma. Yo moko kaka ba vidéo na yo. O lobi que yo zo lala mbeto moko na parrain na yo moko zo loba. Bato nyonso ba yoki yango. Maintenant awo kumo wangana. Yo moko bibisi na mpolele na mpwasa. Et yo moko pozo loba. O lobi que ba bengi parrain na yo na téléphone. Na téléphone na ye, Karanda bengi parrain na yo na téléphone. Mais parrain na yo, alobi na yo, kamata téléphone o loba ke biso tozo sa makamususu. Yo moko mo tozo loba. Bon, nani azali manipulateur? Yo moko mitalisi que yo na parrain na yo bozaki ba manipulateur. Yo moko yugo fokola mpoke. Après on lobi lisusu que Karanda na mwasi na ye ba ke pa parrain na yo. Et que parrain na yo pendant que Karanda na mwasi na ye bazali pa parrain na yo abengi yo pona koloba que tala Karanda azali na mwasi na ye. Yo lobi que bongana kiyaka ko beta Karanda yo moko lobi bongo. Maintenant, o kamati voiture na yo, o kekuna, o moni pe Karanda, o beta kiye. Okutanaki na Karanda yo fai monama. Okutanaki na Karanda e pa ya parrain na yo. Obetaki Karanda. Kaka munoko, kaka lokuta. Parce que makila bato yo bomi e kumo landa yo. Yo kutanaki na Karanda. Okuti Karanda tango yo longoli na ndako na yo. Olobi yo kokeda ko beta Karanda. E soki yo beti Karanda. E so ba policier ba ye yo koloba ke ezali parrain na yo motatindi yo. Voilà manipulation mususu ngwana. Voilà li sorcellerie ngwana, li kundu ngwana nazo talisa yo. Bato ba yebi li kundu te bo sosola bien makamonga nazo loba. Parce que anga nazo talisa bino li kundu ezalaka nini.
likundu ezali que moto aye na ndako na yo et que yo zali na ba problème na moto wana yo kobandisa moto wana olobi na ye bondeko nga na moni que makambo yo lobaki awa na komona nga na sepelaki nango te okomona ye fara puisque moto yango aye na ndako na yo mais yo tiki moto wana aye na ndako na yo soit disons que moto wana alobaki mabe mpo na pare na yo yo bengi mwana mosala na yo simba sak o babengi yo abengi ye fai monama azali simba sak chauffeur nchofa yo bengi nchofa na yo olobi que karanda azali awa maintenant nchofa simba sak esclave alobi que nga nazoya kobeta karanda azwi voiture na ye akomi mpe na kati ya ndako ya parrain wana amboni mpe karanda me abeti karanda te bon nani aza na lokuta na kati na bango wana nani aza na lokuta na kati na bango ye alonge na ndako na ye mpo na abeta karanda me amoni mpe karanda akomi mpe wana amboni mpe karanda me abeti karanda te apres aye kosala video mpo na koloba ke nga nakendaki na ndako nalonge na ndako na nga mpo na kokenda kobeta karanda me yo omonaki karanda mpo na obetaki karanda te bomoni bamanipulateur bomoni bondoki bomoni likundu incapacité ya kofixe moto mpo na koloba ke to régler baproblème na biso to régler baconflit na biso incapacité manipulation yango wana tozotalisa bino bato bino ozoloba ke bino boyebi sorcellerie te wana ezali sorcellerie mais lobo tuna nani fai monama tango yo okendaki bafilme yo na Gertrude Malalu epa Gertrude Malalu okolongola bilamba nani afilme ke yo nani afilme ke bino Aristide Mobebisi ni Aristide Mobebisi oyo okoloba ke yo okenda kobeta Aristide Mobebisi yo e yo moko ozoloba bien ke nga moto nasalaki pare na nga abengana Aristide Mobebisi abengana na bato mosusu wana na bakaranda babengana bango nyonso bon yo réussi kobengisa bango nyonso bango tu bake maintenant soki pare na yo akufi ekomi lisusu bato oyo ozo benganaki bango to ale pare na yo omoni okwei bwanga yo fai mondama okwei bwanga ya polele tozo cite bino bavideo ebandaki déjà rituel obino okenda kosala na Gertrude Malalu ntango bosisi bokenda le 6 na kati ya video ya Donald bokomona ye fai monama azoloba na kati ya video wana ni kuna bokoyeba ndenge nini ya bomaki pare na ye apres botali mpe bavideo na ye nyonso oyo akosala na mikolo oyo boye oyo akoloba ke ya kolala na pare na ye ye azaki moto oyo akolala na pare na ye ye moko azolobango azotuta tolo ko ya kolala na pare na ye moko azotuta tolo ye moko nakoma owonga nango lisusu maintenant bokotende kotala filme wana sikoyo maintenant bokotuna fai monama mais yo yebi bien que Clarisse Akwala aza na liboma mais ndenge nini yo kokende ozwa bafoto na ye na page na ye mpona osala yango nini mpona osala na bafoto ya moto ya liboma nini donc yo nde moto ozali vrai liboma puisque yo yebi déjà que ye aza na liboma mais yo ko ozwa bafoto na ye mais c'est que yo moto ozali vrai liboma yo fai monama sikoyo mokili mobimba ekoyeba te oza vrai na likundu oza vrai manipulateur oza pervers narcissique e boza na capacité te ya kofixe moto yango azali devant bino oyo bino olobi ke moto oyo moto akofinga pare na yo aye devant bino aye mpe na kati ya ndako na bino me bino botiki ye bobeti ye te me bino moto oza balashe bino moto bozali balashe boza bacomplexe boza na incapacité ya kofixe moto boregle baproblème mais loko bino boyebi kaka koya kobuka lokuta na kati ya Facebook boya komanipule bato oza na baesclave na yo oyo manipule ke fai monama yo oza na baesclave na yo o bangulu na yo balandaka yo maintenant to démontrer bino par A plus B ndenge ni fai monama aza na lokuta azali vrai na lokuta na manipulation ye fai monama bino bakomona témoignage oyo alakisi ke
botala ndenge nini parrain na nga kokoma bokenda kocompare na témoignage oyo asalaki na epai ya Donald bokomona ke alobi makambo nyonso te mpo na nini parce que ni kuna na video ya Donald oyo ye aboma parrain na ye bomoni bino bato bolingaka bapetit o biso tozana bapetit na biso biso tozana banchofa na biso biso tozoluka bachauffeur biso tozoluka bapetit na biso ezali mpona kosala politike te eza mpona kosala makambo mosusu esikoyo bobimi na mpolele bobimi na poasa bavideo nyonso ezali emoto bino oyo osaka na ye ezali Clarisse Akwala te parce que naza na contrat na bino te ntango nakɔtaki internet nakɔtaki na bino te naza na contrat na bino te et puis il faut ezala clair yango sikoyo ezali clair yango nabimisi sikoyo mpoki yango nyonso na mpolele na mpwasa bacomplexe bato lokuta bapervers narcissique bato bamanipuleke bato bango wana maintenant bino okotuna sikoyo edi mkai ke yo olingi okende fongola bavideo ya Clarisse Akwala yo osalaka na YouTube mafia Clarisse Akwala sa fongoli YouTube mususu koma nango Clarisse Akwala bibanata bokende bakotala bavideo nanga ezali kuna Clarisse Akwala bibanata e bavideo ya Clarisse Akwala oyo ya kosala liboso bango babloke ke nyonso ezali awa ezali na kati ya ordinateur nanga ezali na kati ya YouTube ezali copie ezali awa donc so nalingi orelance yango na relance donc oyo bango babloke ke kovanda kaka bloke parce que sikoyo nga na kocoince bango nde na place wana e na komona sikoyo moto akokende osimba sikoyo bavideo ya Clarisse Akwala bato batekisaka bato nini batekisaka bato la haine batekisaka bato harcèlement batekisaka bato jalousie batekisaka bato lokuta fai mondama azoloba bien clair alobi ye moto alobaki na parrain na ye abengisa Aristide Mobebisi abengisa Sadio abengisa Karanda a quelque chose malheur est bon abengisi bango maintenant ntango parrain na ye akufi ye akoma obalusa sikoyo makambo ke ezali bato oyo asa abenganaki non yo moko okwei bwanga e okwei bwanga monene ekolongolaka jamais okoti karma ya monene yo fai monama parce que oyaka kosimba bavideo ya Clarisse Akwala e biso na bino toza famille te bino boza na likundu na bino oyo batata na bino bakoko na bino bapesa bino oyo bawuta na Afrique de l'Ouest nga naza na contrat na bino te ezali bien clair nga naza na contrat na bino te donc bino bakosimba bavideo na nga te e nazoyebisa bino yango farafara nazoyebisa bino miso na miso nazoyebisa bino yango miso na miso bokomanipule bandeko na bino bokomanipule bamama na bino bokomanipule bandeko na bino bokomanipule bato nyonso te ezali bien clair maintenant toyebisi bino bavideo yango ono bakosimba lisu bavideo ya Clarisse Akwala bakosimba lisu bavideo ya Clarisse Akwala nga nazali pasteur nga nazali pasteur nga nazali pasteur pasteur ayebi te sorcellerie ezali nini pasteur ayebi te ke sorcellerie ezali nini ayebi te mais sorcellerie ezali ofai bona mazosala wana sorcellerie likundu kimotema mabe jalousie à chaque fois bokosite kombo ya Clarisse Akwala bokozwa réponse na bino toza bandeko te toyebani te toza famille te na bino nga Clarisse Akwala naza famille na bino te toyebani te naza na besoin basimba sak te naza na besoin baesclave balandaka bato te naza na besoin banchofa te nazali na besoin ya batalaku te naza na besoin batalaku te mpona bavideo nanga mpona bato batala bavideo nanga nazali na besoin batalaku te donc bolakisaka bavideo nanga epa na bino te parce que bozali bosalaka baréflexion te bino bosalaka botekisaka bato la haine botekisa bato jalousie esikoyo Bernard Pongi asuki abota mwana kuna na kati ya Côte d'Ivoire eko abota na mwasi momboshi
et puis azali na problème na ye oh ya affectif akoma mélanger yango sikoyo abimi na polele abimi na mpwasa bavampire bajoba tan bazoba tan na mwasi oyo babengi nani Facebook amakila mabe na mwasi mosusu babengi nani André Rodriguez Luemba na mwasi babengi ye nani Olga Misutu alobi azali infirmière à lokuta manipulatrice andoki